3 août 2021, Lelo Tozali mardi, il est pratiquement 11h ici à Kinshasa, wapi tozwami na cadre émission Kundoki politique tozaka toujours na réel plaisir ya ko présenter les bino yango toyebi biso banso ke mbutu moi kozanga boyokani ezali na kati ya ba confession religieuse wapi nanu kino lelo malgré que si confession religieuse ba déposaki procès verbal na bango kasi nanu vraiment Assemblée nationale et intérimé nouveau président pe lobaki ba yike pe ba susu mingi ba kelemi beko batalesi que esengeli bazongisa procès verbal wana pour que bango nyonso basangana pour que ba trouver consensus ya malonga autour ya kombo moko oya ko remplacer Corneille Nanga et lobby eleki mwana mboka général Silvano Kasongo mokonzi ya la police ya Kinshasa asalisaki parade moko ya munene na stade de Martyr wapi alobelaki kambetali ba bavure policière oui salimaki récemment notamment ba problème oye ezalaki que moko ebetition ya inikin a koya alors que bandai kosala déjà ba travail na ye azalaki moko ebelito ya kokai pelobi kozala moto na société na biso kasi akufaki na problème ya la police nationale congolaise et lona tango bakambi mususu bazali nommé na niveau ya Transco bango bakozala intérimaire pour que ba travailler un moment na niveau ya Transco tobi que bakambi liboso bazalaki suspendu kasi ba désirata ya ba ndeko ya la Transco na no comité baza toujours na grève tozoli ki que équipe ekoti lelo ekosala que grève esida pour que lobby kuna Transco ezonga boyebi que ceux qui Transco ezate en avait province de Kinshasa transport ezalaka vraiment pas si bino ba ebosali banda mboka boyebi te mais ba bazana kati ya Kinshasa bayebi que transport na Kinshasa ezalaka casse tête makasi tozoli ki ke nyonso ane kozala résolu mikolo ezali koya et lisusu plénière eza prévu lelo na Assemblée nationale loi bibakosola likambetali 5e prorogation il y a état de siège il faut qu'on proroge ou pas alors que makambo ezo continuer kuna ba problème batak mais armée congolaise peso sala mosala il faut qu'on dit mango ebele a ba récupérer ba village ebele bazo bunda penza pona kozongisa kimia na est ya République démocratique du Congo na bandi keza moi motuya ya ba sango o ezali lelo mardi 3 août 2021 o tozali awa la Kinshasa tozali lelo biso moko te na bango toujours tozara toujours na motomoko na katia likolo na plateau na biso bien sûr tozara toujours accompagné na ba expert tozaka accompagné na ba imboka o bakanisaka pour que lobi mboka na biso ke liboso lelo tozana monsieur Obed azali moko ya ami benga pacificateur de la jeunesse azali moko ya ba jeune o bazali ko facilitateur plutôt de la jeunesse moko ya ba yo bazali ko bundela pour que jeunesse ya Kinshasa et évoluer pe na ilongo to solama mingi na o etali bongo ba question d'actualité mboka na biso botika la wana kindoki politique et c'est bandis katomati déjà na trana biso pour que to kende wapi tozali ko pesa ba idée ya sika pour que mboka na biso kende liboso mona mboka Obed mbote na yo mbote madame Naomi pona mbala lisusu inyen du fa ko yambanga lisusu na kati émission na yo oye tolobelaka makambo ya mboka esika nini ça va pas esika nini ça va pe to beteli maboko et yango de lisusu toloba lisusu na mokolo malelo pamba te to constater que makambo belé na mboka na biso zali kotambola te banda 2019 kino mokolo malelo makambo belé rien ne marche. Rien ne marche car 2019 to et banda nango kala est-ce que ozong sanyon son amutu ya actuel pouvoir parce que quand tu parles de 2019 apparemment il y a pouvoir actuel ndé côté. Bon, tant que le 2019, il y a encore amélioration. Makambo banda ki kosimba te na kala et bandelami et puis misusu ya sika o banda ki kosimba na kamelelo to moni kezo simba les susu dégradation état ya mboka yango o moni na lobi ko banda 2019 ti lelo makambo ezali kosimba te. Apparemment ceux qui mutaza malade ba pesi qui malade comme makasi
Oui, eza moko ya ba cause te. Mutu soki aza maladi soki opesi kisi maladi ko mama kasi ko dépend na kisi et dépend na kisi nini opesi. Eza lokwa mutu akutani na Saint Paul Apollo ka sosa kutana na Saint Pierre. Or Saint Paul na Saint Pierre déjà sokutena bango fozo libiki. Siko yozo bela par exemple maladie moko o eza héréditaire ya famille atomeli bakisi ekobika te. Et yo maladie wana poza nango botami na maladie wana. C'est que kisi nyoso komela ekobika te parce que maladie est héréditaire. Et l'inko lobate pour que bika na yango, il faut soit Saint Paul ou Saint Pierre aya ko biki sa wana kati ya maladie wana. Ndemboka Congo ezali na ba dirigeant na biso o nyonso bazali ko diriger ko banda na tête ti na moindre pinière. Basaini. Tomoni na niveau ya présidence de la République, IGF yemoka utaki koloba yango, il y a dépassement budgétaire. Oyo to boyaki bambala eleki mais tomoni bisusu et bisusu kozonga o ezasko babi annexé donc c'est 8 fois plus grand constant au to sali par rapport ndenge ba dépassement budgétaire ando sala ma fois dernier na kati ya présidence de la République na oza ko sala malelo ya lelo eleki mingi. Mais récemment to otaki kolanda biso nyonso to yebi que mwana mboka Nicolas Kazadi ministre ya finance a lobelaki ba excédent o ekoti na kati ya na kati ya trésor public koloba que to sali ba avancer sur le plan budgétaire pardon ngana loba. Oui. Mwana mboka Nicolas Kazadi yazali ministre de tutelle ou azali ko gérer makambo itali mbongo ya mboka ministère des finances yé asali enquête à lobby. Et quant à la justice et quant au UGF qui est l'inspection générale des finances a ça expédié a ça la recherche a eba ni nezo sala kozwana to mona ki bambalele ki mwana mboka luzolo bambi tango zala kana no ministre de la justice ya baka ko lobana biso ete na kati ya mboka na biso Congo va perdre chaque année plus ou moins ba millions et mesure ni nezoma pour que tout le côté perdre en côté. Or yango ki na début na website kiyo tozali makambo ezaki ya mabena kala to wanda ki koboya et yesus ko s'améliorer ko banda 2019 jusqu'à nos jours. Donc au lieu que baluka ba millions au te perdre chaque année ezonga na kati ya trésor public et to améliorer mais baluki o te perdre chaque année ezako bunga kaka et ça ko continuer ko bunga pe kaka et bango lisusu ba améliorer lisusu bazali ko bungisa mbongo ya leta na question na ngai Nicolas Kazadi alobaki ke mbongo ekomi ebel mbongo to multiplier ba recette mbongo ekoti ebel na mosolo ya leta wana eza avancé te. Bon multiplication ba recette se bouche à l'oreille mais makambo etali mboka ezalaka bouche à l'oreille te ezalaka nde écrit tozali komona sur le plan financier mboka na biso ezaka chaotique et donc ezana chaos. Tous allez comme on a abattu ya Transco bauti ko grévé ce que le bic relèvement budgétaire et si ko ça. Les entreprises Transco ezana côté non quelques entreprises Transco mais allez ko dépendre na ministère ya transport et ce qui relèvement budgétaire et salami il faut tout le monde a payé un paiement et si la nakati ba entreprise publique et pas ba agent na bango pe cadre tous allez comme on a DGRK awa bazali ko grévé malgré zali dépendance du gouvernement provincial mais le gouvernement central vient en aide et tant bon bazali ko augmenter tout ko maximiser ba recette il a fallu ko soutenir ba direction provinciale o ezali na kati ya kao pour que ba ko longola ko éliminer ba un paiement au bazan na kati na ba yambo to la désignation ya président ya CENI to lo belana no likambetali ba bavure policière na Kinshasa général Sivano Kasongo a ça qui parade monene récemment na stade de Martyr wapi a pointé que du doigt ba commandant ya la police au bazali ko recruter à lobby que bazali ko recruter batu d'une façon illicite sans koyeba sans kolandela morale kolandela éducation nyonso wana réaction les années réaction na kozala était général Kasongo akoki koloba lolenge kani toyebi il y a un philosophe à l'époque aloba les paroles s'envolent mais les écrits restent. Oui, c'est bien le bien ya kosangisa batu na kati ya stade de Martyr kosangisa ba elemane ya la police pona kozongisa bango na nzela ko recadrer bango na bouche à l'oreille message eleki mais est-ce que bakotiango na misala pambate du jour au jour tozali komona ba recrutement zali ko salema et si kanga nazali komona ba jeune o na ibaki bazaba kuluna lelo bakoti na la police na quel o interpeller bisi mokondo mais o nazaki kuluna binga batindelinga na ko sala nini
et mususu kutu aza kulu na bayebi yende za mokonzi bakulu na secteur na mobimba ya commune na mobimba maza ko parvenir ko ya ko luba atelemi na kati ya quartier na butu azoganga abi anga na koti la police tant boti ndanga a bilei na ngai tongo midi pourquoi ezali bino peuple tant déjà mtazali koloba bongo bo pese les rapports oh no preuve parce que biso na droit na biso a preuve fait à la soit et donc eza la prouver d'une manière à l'autre oui vidéo audio pe bandima ngo pe na pasi. Donc il faut qu'il n'y ait pas d'expert pour que l'audio soit la validé, soit l'accepté comme preuve. Et nous sur quoi le bibonga na yoki, tu as qui 2 personnes, 3 personnes to yoki, ata to témoigner. Na biso motobilité na biso le linge kan etambolaka. Ba oki kondima ngot comme ba oki kondima te mais en réalité bandima kayango te. Siko toko sala nini. O esengeli na général Kasongo asala ezakaka abenda ba élément na ematoi et puis abenda ba élément peut-être ba arrosateur okuta na ba police peut-être ba adjudant mais ba commandant ba commissaire de district wana akutana na bango nyonso pe ba jali ko gérer ba commissariat akutana na aloba na bango o ezaki essentiel ko sala nde eza yango ya kokutana na ba en tête ba numéro 1 ya chacune des communes pe na ba yaba o bazali ko diriger ba district pona aloba na bango na likambo o etali bavure policière pamba te biso o to tambola ka omona buzuzo ngona nzela na butu to ebi ki couvre faisant na mboko mozonga à partir déjà de 20h à 21h na nzela tracasserie eza policier to ebi ki na kaleza ki ton tozoko la soko kutani na policier o se sauver ko senga bango na jeep bateyo e yo tiko tili bosalo pango mais le comment so kutani na policier même na makolo même na jifo banda mbango pamba te oza na raison te o nyonso se présenter comme pièce d'identité bakokate yango pe babotolo nyonso za nango le général Kasongo le sait yemo ko utaki ko témoigner récemment ana ba média na bino que amona ki ba policier ba roulage moko ana ba policier na niveau ya poids bazali ko sala tracasserie landa ki policier ki maki ouais ate dindi na kata policier ndimi andinda na kata ba poto po bakanga ete pa mokonzi na ye. Et wana siko yemo kazaki témoin oculaire et à témoigner on peut na ba média biso siko to ko sala ni et nous le petit peuple nous sommes souffrants du jour au jour. Toujours dis-moi que de Moussa les Osaïma de ces côtés-là pour que ma cambouezonga na ordre le quoi tout le bel cambété la police récemment to zana mawa ya koyeba que moko ya ba étudiant na inikin a kufaki alors que bande ko sala Moussa na ye na Moussa comment azusa la TP alors que la police est qui et puis accident et salemaki et chef ya balcon de la police aloba ki za accident ezaki eloko ezaki prémédité te ezaki accident o esalemaki wana lelo nini faut esalema pour que la police na biso ezonga na ordre. Eloko na koki ko rappeler si kawana soki mokambi ya la police ya ville province de Kinshasa lobi que accident wana ezalaki prémédité te peut-être azoki information bien te parce que na droit nous avons eza communiqué officiel. Oui, eza communiqué officiel mais faut eloko sengel te be faut to ko taper na fond et eloko to suka na forme te. Policier tant déjà policier ça ko parvenir kolobana civil ce que on repousse na robeti masasi c'est-à-dire quelle intention il a vers le civil parce que nga azana mundu te policier na lobane bo alabi senga on repousse na robeti masasi to mona ka même ba quartier to fandi même na ba commune to fandi okuta ma policier ma ole ka problème mo be kana quartier ba kangi ba to boya ba sala revendication quand des ala ba ko expliquer on repousse na robeti masasi et à charger bango mo récemment ba auto buma muninga ni ana niveau ya bandal bo mona ki amona babilili elekaki na ba media bango ba témoigner ki et quand on sali bongo ezaki na intention ni to loba ezaki non prémédité. Il faut ça ma faut boto amino il faut rééduquer bango faut que na formation sur le plan concret ni il faut ça et l'autre biso jeunesse congolaise to ko senga na général Kasongo ezaboyi. Bon, peut-être il peut pouvoir ne à la limiter. Mais le commissaire général de la police nationale congolaise et le ministre de l'Intérieur bayeba kusala réforme ya la police pe bayeba kuyeba nani o esengeli azana na la police nani esengeli te azana na la police. Mode de recrutement. Oui, donc il faut qu'il y ait des conditions de recrutement. Tout le monde a un diplôme d'état. Il y a mon lingina pesa lokola belema. Tout le monde a kalelo pour au côté de l'administration publique à l'état ezana ba dossier il faut déposer.
y compris CV, y compris certains certificats, qualifications, domaine songolo pakala, et il faut les tester. Après toutes les conditions, tester zali. Maintenant la police a tout le monde a mutala la muki a ebani na gouvernement azali capitaine, azali major akei abeteli match a commis policier. Et réforme wana to sana posa nango ebandana na niveau ya recrutement pour aux la police y condition et à libosser zali il faut un diplôme d'état. Première condition. Et deuxième condition, on est allé à condition et na souka nango moralité, aptitude physique, tout ça. Et pour nous comme étant recruté comme état policier ou admis comme état policier dans la police nationale congolaise, il faut les tester. Sans tester, bon qui quoi admettre yote. Mais les formation et autres. Oui, après test on dit beaucoup formation. Donc ce qu'on béki na test c'était muto qui na formation deni. Pour tout le monde a même dans l'administration publique le link na otoloba. Vous déposez ba dossier pour les qui na test ba o ba recruter ba qui formation. Et bino siko na la police et zalaka kaka mutalala la muki aibo bois que les tenir à PC au commis policier kota kuna bureau noango. Yango te tozana pour réforme sur tout le plan et koboto la ba policier mindo ki pambate policier azali mungu na peuple te mais policier musala ne zali ko battre la peuple na biloko na yi koboto mindo ki bona makumu na bobo sandeni yango tant to lobike yesenga koboto la mindo ki policier musala ne za ko battre la peuple na biloko na yi siko bakoye ba après rééducation na bango après moralité na bango ndeba koyeba nani oyo esengila azala na munduki et puis munduki esenga te ke même ba police na bisa société bazana munduki nous avons ba district na chacune des districts tozana ba commissaire auto bengi ba colonel ya district ya Moamba ya Lukunga ya Funa et puis ya Changu bazali tozapena ba commissariat na kati ba commune na biso. Pourquoi pas na kati commissariat parce que ce que je peux juger mieux na kati ba commissariat bazo n'importe quel policier té. Mais la société peut avoir des dégâts plus ils ont policiers la société font par-ci par-là aux environs de la ville province de Kinshasa. Donc ceux qui déjà na kati ya commune na biso na kati ya commissariat ba policiers ne sont pas recrutés bazana bonne moralité bazana droit aux minduki za kuna. Et non que tout le monde policier tout temple na balabala un certain samedi au gouverneur à ville a lancé comme était Kinbu Peto mais tous allez comme on a policier allez ko temple pour na rosenga ndeba 200 francs ba 500 francs. Na munduki et 8 ans vous pesa te asali menace na kanga maison vous respecter mon bé comme konza mboka te to ya gouverneur à ville province de Kinshasa te yango wana ndeto lingiti donc minduki efanda sot na commissariat et une partie efandi na kati ya district et sika o mukambi ya district mobimba ya tous les communes azali na kati ole ke kopesa même ba policier ya société minduki po te ba ko maltraiter nango peuple. Amélie déjà gagné mais azota mbona minduki za na mona yango une fois même voilà c'était PEM police militaire a na 8e rue limité côté église ya pasteur ou église ou ezana limité na se ya passerelle wana kana ngambu ya industriel un PEM ayena mo continuer prière atiki à côté prière yé accueilli comme la biloko na baba mela kawana so ba chinchapa ba benga ngo et puis amelina mundu ki alangwe mokonza sisi prière abima aza elemani azmo ko azate ba kuti na chipakei na ba elema msusu et na ba 0h 1h avant ba couvre-feu ezala na mboka na ba limite ba 22h ko tambola alba tombole pe ba civil ba kotike type liboso église wana pe ezana ba pemba kengela ngo ba kotike liboso église et puis église est parvenir ndeko benga direction générale ya police militaire de baye bazuye ba bengila mokonzi na bango et sorne na éviter ce que zala kandeli mais ceci razaki frappé par la loi. Tolima na likambetali la police potolobela ba bavure et salemaki hier ba acte de vandalisme et salemaki na ba église catholique na Kasai et salemaki et puis awa na Kinshasa ba bilenge o bazalaki non identifié bazalaki liboso ya comment dirais-je na centre Lindongue pe na résidence ya le cardinal Fridolin Ambongo pour na ko revendiquer le lengeni ni makambo zo salima kuna pour na désignation ya membre ya président ya CENI réaction na yo to analyse na le kambo anezani eloko na koki kolobali kolo ya makambo o esalamaki ba jeune lokolanga basilaki kosala liboso ya ndako ya cardinal Fridolin Ambongo eza eloko moko il faut déplorer yango pambate article 17 de la constitution na biso zali kolobala biso que le propriété d'autrui
est sacré. Donc, les biens d'autrui et le bien public de l'État, nous devons les protéger. Surtout que c'est de l'église, c'est sacré. Et puis, les lots oyo, besoin que parvenir que simba et c'est qu'à résidence, il y a Mokambi église catholique ya Congo, to ya Kinshasa afandi. Bon, éviter que la vie humaine est sacrée et ceux qui ont eu problème, bakolo babanan. Et puis je vais directement interpeller aussi bande konabiso à partir bazala qui cité UDPS balobi qui est militaire UDPS. Oui, ce qui est réellement bango. Mais mon kontamboka asenga qui na secrétaire général, il y a UDPS, mais c'est Augustin Kabouya. Ainsi, il a identifié tous les militants de l'UDPS. Mais jusqu'à je rappelle ici que le secrétaire général Augustin Kabouya Azali n'a point matinée politique d'ici là à 14h pour éclairer l'opinion nationale et internationale. Toujours la caricature, la bino image on a poto eba mini penze salema qui pour y aboya juste là il y a pas dénoncer qui y a un autre lobby boy. Biso jeunesse de le biboui, la jeunesse consciente. La jeunesse consciente c'est le biboui. Ezala IDPS te viki to yebi déjà ou takala, bango balune balubazana expérience à 32 ans à opposition, to yebi babuzoba o babandaki ko sala ko panza ko bebisa babiloko ya batu. Donc kino lelo to yebi parti politique parti politique mususu oki ko sala makambo ya bongo hormis IDPS. Yango wana na lobby te keza UDPS mais na lobby mokonzi ya mboka o azali président ya UDPS asenga kina président de la République. Oui, le président de la République, il est aussi l'autorité morale de l'UDPS. Issu du parti. Il est l'autorité morale de l'UDPS jusqu'à la preuve du contraire. Asenga ki na président AI Jean-Marc Kabunda, na président secrétaire général Augustin Kabouya, basi la co-identifié ba parlementaire de l'Union sur la République démocratique du Congo. Mais basuki nango wapi? Kino lelo ko côté salami et salama ka lobby oui si ko fait o salama ki lobby to zala ki to mona ki ba image to po ezanzela motonyo sur les kakanzela ya centrale ndonge motonyo sur les kaka côté wana amonaka ndako ya tata cardinal isika afandaka mais bino bo se parvenir ya kolongo sika bozala ki pona ko koma ti esika ya zali boya ko sala ba ménage c'est quoi lobby il y a une partie des gens ou des délinquants parce qu'ils sont des délinquants tant votre boss ba acte boy ils seront classés dans quel rang? Dans le rang des délinquants. Parce que Makambazali Kosala, une personne normale ou normalisée ne peut pas le faire. C'est quoi le bien qu'ils recul dans l'état de droit? Oui, parce que l'état de droit au Mukonzambo Kaponaki, Aponaki, na o tozali ko vivre mokolo malelo, tozali ko mona ke yangona ti état de droit. O to komi na état de police. État de police expliquant au bon pas expert juridique ou bien juriste expliquant boui. Babi dans un état de droit, toute personne a la liberté de s'exprimer et de donner son avis sur un point de vue quelconque. Mais un état de police, c'est un état où les arrestations les comment dirais-je? Donc ma réclamation et ça la maraselon mutalala la mketalika mutende na korba biso bongo akio zongisa akio sala revanche to benga revanche yangwana tozali komona tozali ko sala et puis même l'état de police ça peut aussi être ezake pour totalika boemuni ba mutaleka lobby vérité bozi bosali botindi ba police ba ya que église catholique na SSS bloqué machine en fonctionnement parce que to ngate za déjà to leki état pour église catholique PSC o ezali ba protestant ezali ko bloquer machine ya bloquer ya mboka te ni ya seni mais église catholique boya ko signer procès verbal église catholique a défendre toujours ba valeur et à défendre l'intérêt de l'individu, le secrétaire général Augustin Kabouya Sila qui kolobana TV a sali déclaration dans matinée politique mort organisée qui va médias sur place les alaki nationaux et internationaux a lobby et l'église catholique tout entière soutient M. Félix Tshisekedi mais l'individu en bon ne veut pas soutenir. Je lui avais répondu, je lui avais dit M. Augustin Kabouya avec tous les respects que nous vous devons la jeunesse congolaise, c'est que vous devez savoir que l'église catholique étant personne morale ne peut jamais en aucun jamais soutenir l'individu mais l'église catholique soutient toujours le valeur et le bon mœurs. Maintenant ce qui le tout moni était que procédure baliba mema biso eza malamte balobaka na lopoto que le même fait
le même fait produit le même résultat. Nature ya Rosar Malonda ezala kindeni. Baboyaki le même procédure yango bazali kozongisa la biso poto ndimaka dima et biso pe jeunesse to boyi et puis ba partisans politiques les oppositions. Quand on okena oboya to boy finalement problème pesa charte na bango ya charte ya église ya confession religieuse est déterminant. Ceux qui les 6 autres confessions religieuses basali vote na bango bimisi candidat na bango ya seni et que l'église catholique qui a la présidence de cet organisme et na église protestante au bazali na vice-présidence nango ba signété c'est que papa neza la nul le fait donc ils ont basement mon côté qui ko soutenir choix. On est d'accord na comité laïque de coordination il faut ba zonga na table de négociation. Naza d'accord na bango nyonso na opposition na bande ko na biso balobi da bazana kati ya résistance biso fait tozana na sima bango ba kende na cadre ya concertation parce que eloko o etali mboka ezili kakabongote eloko sengeli na biso pe toyeba ezanini un état où on ne devient pas un homme d'état élection. Donc, il y a un homme d'État qu'on commence à penser pour la génération à venir ou la génération future. Mais bien sûr, toutes les autorités morales que nous avons dans nos partis politiques au Congo, plus de 700 quelques partis politiques nous avons. Bazali qu'on pense toujours pour les élections. Et vous pensez pour la génération à venir. La classe yango, tous allez côté la classe malamu te. Balancer la kibiso gratuité mais kende hôtel la condition bana bazali kotanga nango ya gratuité. Déjà. Oui, mais condition kotanga za malamu te. Moi na même ko koma aya pamba aye bate ba apprendre yango. Wana responsabilité zongele pas ba enseignant et pas l'état. Non, tant responsabilité zongela pas enseignant ezali pamba te. Enseignant zali copier sa matière comme il faut mais salle au bino botier gratuité na niveau d'étude bino botier gratuité ezali niveau d'étude où il faut soubassement ya mwana ezala mieux fondé. Mais si ko baza peuplé na kati salle moko plus de 500 élèves bakozala kotanga ndeni misus ba bimiti di banda salle baza cours ndengeni et moi na primaire kotanga après midi est un peu difficile pour lui même ba grande école na monde batanga ça toujours bango avant midi et bino botier gratuité wana ezali ko rendre bana peu vie difficile. Donc il faut te passer plus la génération future et non aux élections. C'est que j'ai pu aussi rappeler à nos autorités présentes Isaiah Wana. Makanisi na yo to comme déjà ça pour que les choses s'améliorent remède nini faut salima na minute pour que makambu et s'améliorer surtout que tous les gens dans gouvernement il y a une union sacrée au senga qui que de changement et makambu s'est développé kende liboso. Ya liboso na koki ko senga na mokambi ya gouvernement alobana ba ministre ne banson ba ko résoudre problème ba fonctionnaire ba agent et cadre. Il y a l'administration publique, il y a l'État, il y a tout le ministère. Pambate n'a constaté comment tout le ministère, on a ce qui problème est opposé. Non pour n'abajan non, on a créé déjà commission mixte, moko buto na structure moko buto et l'andela ba problème wana. Mais c'est pas ça presque on a ce bazaka na liloba moko to créer structure mixte, to créer commission mixte pour balandela yangwana te ba trouver solution avec les propriétaires. Boyebi déjà que non, il y a des enseignants fictifs. Bo élaborer liste. Bo éliminer bango na liste paye pe na fichier, ton fichier paye. Bo fouti ba o esengeli bo futa. Ou soit bo ti comment les a déjà réglé? Non, ba ti sous commission moro sous structure moro mix na ki ko benga. Balobaki ba robaxila ba enseignant d'ici là 100 000 francs à chacun. Mais jusqu'à la preuve du contraire, Baxel Bangolo, comment côté, on a total à moi, on a créé une structure, moi, comme. Mais maintenant, on peut rappeler que le ministre, il y a EPST, autant qu'il a lancé le processus, il y a coupé sa retraite, na bayo ba déjà depuis hier. Ah oui, déjà coupé ça, ba bakoli déjà ba retraite, na bango ba retraité, baza déjà retraité, mais le problème est ça cause à la retraite, est-ce que baza paye tabina ba droit na bango parce que pour nous tinda muta retraite et c'est ngaka ko calculer pe indemnité de sortie banda à banda musala. Je pense qu'il y avait un montant de $2,500 par personne. Est-ce qu'ils ont réussi cela, ceux qui sont déjà retraités? Nous avons un congélateur, nous habité na kati il y avait quoi encore? Mais ngana yebi ke na kati bon peut-être wana ba sur place ils ont raté ba surplus ils ont raté ko pesa ba congélateur. Mais indemnité ya mutu oyo aza retraité ezala ka mbongo en espèces et non par matériaux. Ils avaient prévu.
ouais wana eza don ye moko asali bango peut-être na ndenge na ye mais oyo toyebi ezalaka bongo tokobala bamremède pour que tosi ces missions de l'eau ya mibale tokoloba esengeli na mokonzi ya mboka akende mpona problème etali este na biso ya mboka na Nord Kivu pe na Beni batuerie ezali kokoba banda instauraki état de siège mais mokonzi ya mboka akende koluka dialogue donc akende kokota na concertation diplomatique entre Rwanda, Ouganda et Burundi. Pambate sans concertation avec l'autorité de siège, rien ne va. Et là, comment on dit Simba? Récemment, il était au Rwanda. Il était au Rwanda pour quel but? Il faut le savoir. Est-ce que pour des relations diplomatiques, comme pour Makambu Itali Beni na Nord Kivu, ou bien Makambu Itali Makambu géopolitique? Or, Makambu fait où ils allaient se passer na niveau ya Beni pe Nord Kivu. Mokonzi ya mboka eloko sengeli na ye eza yango wana akende kokutana afandisi président ya Rwanda, afandisi président Ouganda, afandisi président Burundi et il est le président de l'Union africaine en exercice, n'est pas oublié. Ni nezangi abenga bonne soumission ba ya boy ba fanda ou bien abengi bonne est ba fanda signé na Addis Abeba. Il y a Addis Abeba toyebi mais ezali procédure o siko tozana on siko eza procédure moko exceptionnelle vu qu'instaurer état de siège abenga bango pe so misato afandisa bango parce que eza ba frontière RDC c'est une frontière entre Burundi avec Ouganda avec Rwanda abengi bango so misato bafandi basololi na table moko pour ba trouver compromis moko ce que senga ba stinda ba force na bango pe ba ya kosunga biso pona makambone si la d'ici 2023 to banda tonga mboka na biso avec la jeunesse congolaise, la nouvelle classe politique et ça serait mieux au lieu que tout tambola toujours na batu o bazali banguna ya mboka kindo politique à l'eau ici eza une question moko lingana poser ou qui na poser ote na linga kina lo bape pona ba ndeko na biso ya Transcope ba direction mususu tozali komona na ministre de transport actuel a nommé le directeur général AI. Or au pauti ko sala mabe oyo ba ndeko na biso ya Transco bazali ko déclarer bazali ko réclamer ba droit na bango azalaki AI. Pona nini te koyeba ko nommer ba oyo e ko senga ba kamba ba direction na comme il faut pona mboka développement ba ya ba structure to ba ya ba direction générale ya ba entreprise wana ya l'état et hormis ça tozali kosenga pe biso jeunesse congolaise soutien ya bakambi ya mboka na biso pe pamba te tozali komona rien ne va na ba midi tozali na ba commune na biso kulu nezali ko s'améliorer plus ce sont les jeunes et des générations ba jeunes ngo bandi parce que peut-être à ne pas oublier la jeunesse commence de 0 à 35 ans mais tozali komona déjà bana ba 10 ans ba 9 ans tilikolo bazali ko bunda kuluna c'est à déplorer parce que ceux qui bokangi lelo mikolo wana bokei mwana na 9 et 10 abunda kuluna bondi mateka bunda kuluna bokanga yete donc boluka nini oyo gouvernement congolais akoki ko sala la jeunesse congolaise pour que to longwa na babiloko oyo ekoluka komema mboka na libulu yo nanga muna yo za kana ma ba jeune place au vandi na matete kuna ba efeni ba ideni ne za déjà ko sala pour que likambwano éradiquer na côté na tamboli na matete na tamboli na Kisenso na tamboli na Lemba ba commune mo ebele à ville province de Kinshasa na sololi na bilenge ba lobi souci na bango za kaka bazali kolala lolenge kana lalaki lolenge kana lamuki donc ya kolia il faut asenga ya kolia il faut aiba parce que akobima aluka mais azali kozelo côté akoyana ville boyeba luka na kati ya zando na biso ya commerce awa ba policier bazali kolanda bango bazali ko benga bango na bazana poso bamona bango te ba shegi nde bateli marateli maboti bazali ko luka mo ba coffre na bango ndezala kaka mais qu'est-ce que kuna ba terre arabe ze belé pourquoi pas aussi atabila pourquoi pas au sombi graine ya ndunda boyeza 500 fois au boki au sai bilanga moyen yango ezapete terre arabe tango okobanda musala wana l'état congolais koya ministère agriculture ezali ba rotuna yo aux yeux autorisation panani si comme mutu o azana même pas 500 francs tant yo yesu so tuni ba bloc wana o empêcher ça la bilanga te a rosala ya ngondeni au moins na mapangu bien si asali na kata lopangu na e to na lopangu na bango ya baboti na e mais ezala suffisante
Donc eloko jeunesse congolaise na kosenga na ba konzi na biso bayeba kosalela biso jeunesse congolaise pour que tout longwa na makambo wana ba trouver le biso place au sein de la société. Au sein de la société, nous avons besoin qu'il y ait des jeunes. Tomona babiloko zali ko funga mokolo na mokolo, mais tozali ko ibati bat bazali ko sala kuna, il y a pas de jeunes. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, nous disons beaucoup plus que mboke saelinga nini, mboke saelanga. Qu'est-ce que nous ngambo na biso to saela mboka? Eloko ngana okiko bakisa koloba na eloko o lobi ko répondre yo ezaki ngamoko na epsaka ba jeune, il ne faut jamais dire que qu'est-ce que le pays a fait de moi et qu'est-ce que toi tu fais du pays. Par là, réponse ya bilenge ezalaki nini? Te s'efforcer te tangi pour que lobby te servir pays d'une manière tantôt d'une autre. Ba tozana ba o batangeli ki maçonnerie, baza wana bazali ko beta brique na bango, bazali ko sala ba brique na bango, mais bazali ko se retrouver te. Tozana ba OEP bazali wana bazali ko sala pêche. Tongo milipo quand même na mai na biso njili na ebite soko biki na mai njili pe mbisi bazali, mais bazali sous ko se retrouver te. Donc du jour au jour se retrouver te pour nani, qu'est-ce qui se passe? Bambate bazana ba matériaux vraiment favorables te auto efficace te pour na ko sala ko améliorer mosala na bango. Même kaka mosala o ya agriculture. Tant mutazana ba nje favorable te. Mutalié te. Akoyeba ko sala mosala magala mundenge nini. Bambate po o sala mosala bien, il faut sala nini o lia bien. Quand vous avez dit non, directeur général qui a détourné une somme de, mon compte qui a ministre qui a détourné une somme de, général qui a batinda qui font allouer pour na sinistré à est, ba détourner en exemple, pas batté, ce qu'on l'a bien azo fouta ma bien té, ce qu'on l'a bien salaire nous est médiocre, même nos magistrats, ce vous allez ko yeba ko sala musala ba malamté, c'est pas batté salaire na ba musala médiocre, au sala musala ndengeni, na habitant na bandaki ko tanga, je fais mes études dans une école catholique sur le métier et à professeur André Côte ce qu'on fait sa cours Abi c'est déjà le 5 qu'on m'a pas encore payé, j'enseigne pour 1 heure au lieu de 2 heures, donc professeur on a 2 heures matin ici 1 heure pour foutre non bon on était c'est déjà les 5 pour la nini tozali koyeba ko futa ba agent na biso to ba travers na biso na moment essentialité et moralité na ye et kozala malamu te et pour na roki ko bakisa na makambo na photo silisa eza été gouvernement congolais a fouta ba agent comme il faut et moto ba expatrié pe ba yeko sala awa gouvernement congolais a temblis na bango a fouta pe ba travailleurs quand il faut. Émission de politique à l'heure ici to c'est peli ko ba ko c'est belle bo sa poste président la mieux pour la Kolanda. Émission au Bolanda toujours to ça un plaisir et à couper sabino ba explication sur ce qui se passe dans le pays, le pourquoi et le comment les choses sont. Ngai na bino to kutani lobby pour une édition mosusu qui mena mbota na bino na bosa na kolobate que to lingamboka na biso kasi to longola ignorance pour que lobby et zala malamu po to tongamboka moko ya esengo pe ya développer lokola ba mboka mosusu. To kutani mikolo ezali koya kimi na mbota na bino.